Bandeko, bonsoir. Mbote, bonjour, bisikanyos tout bozwami. Ngai wabino na kati à Londres, Mama Berthe. Naye ku présenter bino moi eloko moko oyo bapesaki ngai responsabilité et pas ya ba groupe parlementaire ya batu mwindo na kati ya Grande-Bretagne babenga bango ba BAME Black African Minority Ethnic Group batinela ngai mwago eloko moko awa batsingaki ngai etina kabula na communauté. Kasi avant na sala yango bandeko nangi na présenter ba condoléances na ngai na bandeko na baninga nyonso o basilaki kotika biso na nzela ya pandémie oyo eza kotungisa mokili mobimba. Vraiment bo accepter ba condoléances, ba sincère condoléances na ngai na mabota nyonso oyo eza kolela en ce moment. Voilà, nazwaki dossier moko uta epa ya comme j'ai dit tout à l'heure, groupe parlementaire yaba tumwindu ya mboka oyo basenga kingana talisa communauté na ngai boy basalaki moi recherche moko ya mukie oyo eza kotalisa ete tokoki kozala na tina tokoki kozala il y a possibilité que tokoki ceux qui te changer certaines habitudes ekoki kozala yango ndi mutu eza ko expliquer pourquoi oyo ebele ya bandeko na biso bazali kokufa, ba nurse, ba aide-soignant, ba docteur, bien qu'on n'a pas vraiment encore des docteurs de Noir qui meurent, qui sont morts, mais o baza kosala na hôpital, alors que ba collègue na bango, ba mindele, bango bazo kufa na densité ou bango bazo kufela te. Alors selon bango basala ki moi recherche moko ya mukie, pona kotala ba sala ki ba questionnaire batunaki makamyo soza koleka malamu basukolaka maboko pendant 20 secondes comme tout le monde basukolaka nzoto soki bauti libanda batusaka entre l'humérus et l'avant-bras bapesaka mbote na maboko te, mais il s'est avéré que majorité na bango balobaki ete bango basukolaka suki na bango souvent te parce que soit na kaya basi bazana ba plante na mutu ou bien bazana ba perruque ou bien bazana ba cheveux tressés. Et que bango bakende ki peti na ba site web ya bat o basala ka basuki ba mona ki ba recommandation ezali que soki ozana mesh na ona mutu tu n'es pas obligé o sukola ka suki mutu mu kolonyo soko kozela 2 ou 3 semaines avant o ya ko sukola, surtout soko ozana suki no ya kitoko ya brésilienne ya péruvienne ou bien cheveux naturels. Alors bango siko ba s'insurger place wana nde o monitor ya recherche oyo basengi ba monitor tina oyo bandeko na biso ebele baza kokufa ekekuza la place wana parce que basengi te to sukola ka mutu mikolo nyonso soko obima ko ozongi osukuli nzoto na yo malana mutu tina makolo. Alors que beaucoup d'infirmières ont avoué que bango basukola ka mitu mikolo nyonso te parce que bazana ba plante pena mususu alobi na ba misusu balobi balata ka ba perruque balongola ka perruque ba bombi misusu babi na ba tresse. Alors recommandation pe souci na bango ezaboy balobi boy. C'est vrai tozali basi tozana besoin et tozala ka chaque fois coquette tozali ba fololo to bimaka kitoko pona confiance de soi na biso, mais il faut pas que ça aille contre nos vies, contre ba vie ya ba famille na biso. Bande kotoleli mingi, mabote ebele za kolela en ce moment to yebte nenge communauté kozala après cette histoire. Ya solo. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que na période oyo, juste période oyo, to longola ba plante na biso wana, to longola ba plante na biso a kitoko ba tresse to sukolango kitoko, to bomba to zela ne fiske période oyo soki eleki, to yeko zongela ba habitude na biso ya kala. To pepo na bato oyo amoni que moyen ye à vivre sans ba perruque to ba mèche na ye ezalité amisala violence dans ndenge ke mikolo nyonso soki awuti libanda asukoli nzoto tango aza kosukola nzoto asukoli pe mutu parce que d'autant plus que ndenge baza koloba infection na ezali na mopepe ekangamaka na suki bongo basuki oyo biso totiaka ba brésilienne ya milai wana eza synthétique ekoko kozala foyer moko plus propice même que cheveux humains pour na infection wana.
voilà eloko esengamaki na ngai mpona kabola na communauté na ngai. Recherche wani esalemi naza nango awa liboso na ngai nayebi ke esprit critique ezangaka na communauté te soko omoni ke annonce oyo etungisi yo olingo mona solo ya likambo nga naza koloba okoko okontakte nga na kotindela yo moi recherche wana parce que eza moke me bandeko nakanisi ke bisika biso tozali toyebi ete recherche oyo euti na esika ya malamu na susi ya bolamu na susi na ndenge ke to protéger ba vie ya batu na biso ya batu ndeko na biso o baza kokufa bota na ndenge bandeko to yebaki to liaki na bango baza kokoya lokola ba pomme. Alors bandeko moyena loba mingi ezali te lisolo oyo basengaki ngai na partager na bino yango wana soki video oyo ekoyi na répertoire na yo s'il te plaît ndeko na ye koluka buzz te nazaka pe na habitude wana te boyebinga kabola yango po ta mususu information oyo ezali important po na yo te mais koki kobikisa vie ya mutu mususu. En tout cas merci mingi bisika biso nyonso tozwami to batela ba santé to batela mabota po ete etango makambo nyonso tu ekoleka tokutana lisusu mabeza mingi na motema ya solo mpona bandeko na biso batiki biso me wana eza mokano ya nzambe tokoki kokota na secret na ye te. Napesi bino merci mingi. En tout cas s'il vous plaît bokabola moi vidéo oyo parce que ezali ba recommandation oyo epesameli biso uta ipa ya soi-disant enfin la kobenga yango soi-disant parce que ezali ba groupe parlementaire ya batu mwindu. Napesi bino merci mingi mpona ndenge bolandi yango. À la prochaine. Merci. C'est officiel, nous venons de passer la barre des 1,5 million de cas de coronavirus dans le monde. Les États-Unis sont désormais l'épicentre de cette pandémie avec plus de 14 000 décès recensés. Et il semblerait que le virus tue de façon disproportionnée la population noire. Les explications d'Olivier Weber. Le coronavirus ne fait pas de discrimination, mais aux États-Unis, il semble particulièrement toucher une certaine couche de la population. Dans cette unité de soins intensifs de New York, presque tous les patients sont noirs. Stéphane Flores est médecin urgentiste dans la ville. Les personnes que nous voyons le plus sont des Afro-Américains et sont des Noirs, avec un faible niveau socio-économique. Ce sont ces patients qui viennent en soins intensifs et dont je m'occupe, qui doivent finalement être admis ou se retrouvent évidemment en salle de soins intensifs. La crise révèle les inégalités. La communauté noire a tendance à être plus pauvre et souffre de taux bien plus élevés de diabète, d'obésité, de maladies cardiaques et d'hypertension. Pour le maire de New York, c'est une source de honte. Cela m'a mis en colère de voir que cette disparité qui sévit dans cette ville, cette nation, liée à des inégalités fondamentales, eh bien, provoque à nouveau une telle douleur et fait que des innocents perdent la vie. Les chiffres sont choquants. À Milwaukee, dans le Wisconsin, près des 3/4 des personnes décédées sont noires, alors qu'elles ne représentent qu'un quart de la population. Dans l'Illinois, 42% de ceux qui ont perdu la vie sont afro-américains, mais ne représentent que 14% de la population. Même scénario en Louisiane, où la communauté noire représente 70% des décès, mais est une minorité. Le médecin en chef des États-Unis a évoqué ses propres problèmes de santé. J'ai partagé le fait que je souffrais personnellement d'hypertension. C'est officiel, nous venons de passer la barre des 1,5 million de cas de coronavirus dans le monde. Les États-Unis sont désormais l'épicentre de cette pandémie avec plus de 14 000 décès recensés. Et il semblerait que le virus tue de façon disproportionnée la population noire. Les explications d'Olivier Weber. Le coronavirus ne fait pas de discrimination, mais aux États-Unis, il semble particulièrement toucher une certaine couche de la population. Dans cette unité de soins intensifs de New York, presque tous les patients sont noirs. Stéphane Flores est médecin urgentiste dans la ville. Les personnes que nous voyons le plus sont des Afro-Américains et sont des Noirs, avec un faible niveau socio-économique. Ce sont ces patients qui viennent en soins intensifs et dont je m'occupe, qui doivent finalement être admis ou se retrouvent évidemment en salle de soins intensifs. La crise révèle les inégalités. La communauté noire a tendance à être plus pauvre et souffre de taux bien plus élevés de diabète, d'obésité, de maladies cardiaques et d'hypertension. Pour le maire de New York, c'est une source de honte. Cela m'a mis en colère de voir que cette disparité qui sévit dans cette ville, cette nation,
liée à des inégalités fondamentales, provoque à nouveau une telle douleur et fait que des innocents perdent la vie. Les chiffres sont choquants. À Milwaukee, dans le Wisconsin, près des 3/4 des personnes décédées sont noires, alors qu'elles ne représentent qu'un quart de la population. Dans l'Illinois, 42% de ceux qui ont perdu la vie sont afro-américains, mais ne représentent que 14% de la population. Même scénario en Louisiane, où la communauté noire représente 70% des décès, mais est une minorité. Le médecin en chef des États-Unis a évoqué ses propres problèmes de santé. J'ai partagé le fait que je souffrais personnellement d'hypertension.